Na kombo nzambe tata mwana pe molimo mosantu, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, balandi yanga wabino, Guy Laurent Lobela, autrement dit analyste spirituel. Tokutani na bino lisusu une fois de plus, nanzela yaba émission oyo tokosali la kabino, les analyses spirituelles. Ndenge tolobaka tango nyonso les analyses spirituelles. Tosalaka yango na sentiment te, tosalaka yango na plaisanterie te, tosalaka yango po ete yo sepela te, tosalaka yango po ete tosepelisa nzambe pamba te nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki biso nde tokozwa yango, soki nzambe asepeli te oyo nzambe abongiselaki biso moye tozwa yango ekozalaka te. Yango tomipesa corps et âme mpona kosalela bino ba émission oyo tobengi yango les analyses spirituelles. Na kati na plateau na biso ya les analyses spirituelles tokoyambaka mpe bapaya oyo bakoyaka na makanisi na tina ete moto moindo alongwa toujours na boumbu oyo biso to bakoko na biso bazalaki na yango pe oyo biso bilenge tozali na kati na yango nde bokomonaka tokoyambaka bato ya ndenge na ndenge e lelo tozwaki appel ya papa na biso oyo azali mopaya te na kati na plateau na biso oyo akoyaka tango nyonso awa bino boyebi ye e biso mpe toyebi ye e papa na biso alobaki message ezali oyo esengeli na ngai naya po ete nakoka kopesa batata bamama émission oyo tosalaka yango po ete yo sepela te, tosalaka yango mpona koluka koyeba volonté ya nzambe ezali nini mpona biso bana na ye e volonté ya nzambe ezali nini mpona mboka ya Congo. Papa ayeli biso na plateau tokopesa ye micro baye nano balanda ye te nde bokodécouvrir ye soki azali nani pe baoyo balanda ye baoyo bayebi ye e bokontinue na kolanda biso na bokebi nyonso po ete mayeye amemeli biso mokomwa lelo pe mituna oyo biso tobongiseli ye mokomwa lelo tokoka kotuna ye po ete toyeba ndenge nini misala oyo bango bazali kosala na kati ya mouvement na bango oyo tobengi yango ya BBMK. Mbote papa. Yenge topesi banso bazako na biso bayenge na bango matondo bayenge na bayebanso bazali kolanda biso oyo ezali plateau ya Africa 21 TV esika nini tokolakisaka makambo ebele et beaucoup plus mpona koluka bosomi ya moto moindo et yango tango bobengaki biso tolobi bozali soyez les bienvenus na kati ya plateau na biso to na kati ya chaîne na biso ya Africa 21. Très rapidement soki okoki ko se présenter ba téléspectateurs o bazali kolanda biso baye nano balanda yo te baye nano babeta libaku ya kolanda yo te na kati na plateau na biso to na kati na chaîne na biso mais quand un peu qu'on se présenter pas na bango pour être baye bayo soki ozali nani ingeta en tout cas matondo mbenge pona kotuna biso motuna na ya présentation mais avant toute chose biso tozakana toujours na cri de guerre pour vraiment tata ayeba na kozana biso kati na émission oyo tolobi kaka ete tata Kimbangu yala kwa tata Kimbangu yala kwa tata Kimbangu yala kwako yala kwako yala kwako songa ntelako kadi wanungini munza ya mvimba. Voilà wana ezali cri de guerre na biso oyo tata Kimbangu apesi na biso ete yende muto akorenie pe na minute oyo azali korenie mokili mobimba. Voilà mongongo bozali koyoka ezali ya wabino ndeko Nembumba Vala oyo abotami na mama Masanga Vala pe na tata Landu Mabiala. Nembumba Vala azali mfumu ntsako et nazali chargé de mission ya BBMK, c'est-à-dire bana bilaka ya mvuluzi Kimbangu. Matondo mingi bana ya bilaka ya mvuluzi Kimbangu BBMK chargé de mission na Afrique australe ndenge bauti koloba Afrika mobimba chargé de mission ya BBMK na Afrique mobimba ndenge touti kolanda présentation na ye koko Nembumba Vala BBMK ndenge auti koloba ezali bana ya bilaka ya mvuluzi Kimbangu koko Nembumba Vala tozali na combien de sortes ya bana ya bilaka pamba te soki otali bipai nyonso
bakombata bazali bana ya bilaka bino bozali bana ya bilaka bandeko mosusu mpe bazali bipai na bipai bango mpe bamibengi bana ya bilaka meka koyebisa biso bino etake structure oyo bobiangami na kombo ya BBMK bino bato bozali kosangisa bana ya bilaka wana nyonso ou bien bango bazali kosala makambo na bango na ndenge na bango bino mpe bozali kosala makambo na bino na ndenge na bino avant ete to atame ba question oyo to bongiseli bino mokongo lelo. Ingeta donc différence nanu ezali entre bana bilaka na bana ya bilaka. Pesa biso différence wana très rapidement ba téléspectateurs bazolanda biso ba comprendre bala moko différence ya bana bilaka ezali nini mais différence ya bana ya bilaka ezali nini. Donc voilà ici le problème ezali donc bana bilaka ezali bana oyo babotami na bilaka oyo tata kimbangu alaka depuis le 10 septembre 1921 kasi bana ya bilaka doba oyo bazali koyekola komekola kolanda muke maya tata kimbangu. Voilà la différence à mon penza ya biso na bino touti kolanda différence ya bana ya bilaka na bana bilaka. Voilà toleki mbala moko na ba question oyo tobongisaki pesa biso na mokuse santé ya BBMK ezali ndenge nini meka mpe koyebisa biso état de santé ya mouvement oyo ya bana bilaka bengami na kombo ya BBMK. Ingeta potokoma wana kasi motuna wana nakanisi to yanolango nano penza te ya bana bilaka est-ce que toza biso banso ilongo to ilongo te et voilà ntinu Congo tuzolana sakibanza ngiangalele no topesi nano bambo desike ezali sa majesté nando na mugenda en tout cas topesi bino bayenge na bino et voilà ye azwaki ndingisa epai ya tata Kimbangu ye moko le grand esprit Congo le tout puissant parmi les puissants ozomona donc azwaki ndingisa ete ya solo atelema asangisa bana bilaka ya mokili mobimba surtout baye bazali na diaspora asangisa bana bilaka baye bazali na diaspora et atuna kitata Kimbangu bana bilaka ngo bazali wapi ya bino me bana bilaka bazali na église Kimbangisi donc na kati na église Kimbangisi bana bilaka bazali eza te no bato nyonso baza na église Kimbangisi baza bana bilaka non yango tobi bana ya bilaka bazali bana bilaka mpe bazali et na kati na église Kimbangisi bana bilaka bazali na ba église de noir c'est pas que tout le monde baza bana bilaka non wana ezali définition ya tata Kimbangu ye moko alors même na église de noir bana bilaka bazali bana ya bilaka mpe bazali même na catholique bana bilaka oyo tata ye moko asili kotya bilembo mpo baya kobongisa mokili na ye nde kote tozali kokende matondo mingi merci ndenge outi kosala biso rappel par rapport ya motuna ndenge osilisaki nano koyanola bana ya bilaka soki bazali banani te merci je crois que batole spectateur na biso basili comprendre ndenge omanyoli yango ete ezala na kati ya église Kimbangisi bana bilaka bazali est-ce que wana mpe ezali kaka message oyo mfumu Kimbangu apesaki ou bien ezali conception na bino ndenge bozali komonela makambo ete bana bilaka bazali na bitonga nyonso oyo ezali kosangisa bana na Nzambe. Moni mokili oyo biso te bato tosali yango donc biso tolandaka nde oyo tata Kimbangu aza kotalisa biso toloba donc soki tata Kimbangu atalisi biso te moye mpe toloba eza te donc biso nde omonaka biso boye programme nyonso tosala kati na BBMK ezali tata Kimbangu donc ntango ye alobi bana bilaka bazali na bana ya bilaka bazali donc tokolanda kaka oyo ye alobi mpe yango mpe tozali koyanola na mokili mobile matondo mingi oyo ye alobi yango bozali kolanda na mokili mobimba motuna na biso ndenge toutaki koloba état de santé ya mouvement ya BBMK na kati na mokili mobimba ezali ndenge nini kukiele donc état de santé ya BBMK en tout cas comme on a vu déjà nakanisi esokotalisa lijete ya solo santé ya BBMK
ezali penda yenge mingi spirituellement pe physiquement. En tout cas tozoko landa kaka programme ya Nzambe. Le programme Nzambe ba o tu ba kolanda ka programme ya Nzambe en tout cas ba betaka libakute. Mutu nyonso tu oyo azali na programme ya Nzambe soki alandi yango pena lolenge sengeli ete asali ka kotisi kibomoto na yete yebaka sur 100% mutu na kosala même 1000%. Lokola biso 4 na BBMK lokola tozali kolanda programme ya Tata Kimbangu kolongola te kobakisa te tokotisi kibonzoto te bandeko ba epanse bazali konana so koyebeta solo BBMK aza kokende kaka sebobele liboso bisika tosala 100% tozokende même au-delà même voire même 1000% tozokokoma. Donc voilà état de santé et ça penza yenge mingi. Est-ce que vous comme peut déjà na capacité ya koyeba ko identifier bana bilaka à travers le monde, c'est-à-dire biso bae awa tozali na Afrique du Sud, bae bazali na Poto, bae bazali na Congo, bae bazali na Angola, bae bazali na Haïti, bae bazali na États-Unis. Est-ce que administration na bino lolenge yango ezali kokende? Est-ce que bokomi déjà na ba possibilité wana ya koyeba ko identifier bana ya bilaka à travers le monde? Ingeta mais soki olandi penza yango to lobi soko olandi Tata Kimbangu lolenge azali kotinda bino oko identifier nyonso tona parce que muta liboso soko olandi Tata Kimbangu soko yepa ya Tata Kimbangu eloko liboso kozwa okokoma mayele okokoma na mayele ya molimo ya ko identifier makambo oko comprendre bana ya bilaka marqué baza kolanda Tata Kimbangu kasi kofinga silite kochole silite même baza kolanda Tata Kimbangu nde bato wana ya ndengwana oyo moko ko comprendre nga oyo azolana na Tata Kimbangu bien sûr mais bizali na ye ezana no penda yengete mais bana bilaka bazali toujours kolanda Tata Kimbangu na misala na ye na ba prophétie na ye na nyonso oyo ye atikela biso entre autres lokola kaka exemple oyo ezali très simple pour ko comprendre na Congo tango ya kutani na Tata Tino Congo Tuzolana Sakibanza Ngiangaleli tango na bazako benga ye Albert Tuzolana mais tango bakutani na Tata Kimbangu yebiseni no Congo ya Albert Tika eza ya bisote ezali bo bisote ngai pe kombo ya Simo Kimbangu longola yango mais na pesio kombo ya Ngiangalele donc esika ya Albert longola na pesio ngai Kimbangu na pesio kombo ya Ngiangalele engai ko benga osusu Simo Kimbangu te benga nga Mfumu Kimbangu. Voilà et biloko ezoko définir et kombo ya Tuzolana ndeto ko ba toujours kombo ya Tuzolana euti wapi kombo ya Tuzolana Tata dia ngenda yende mutu apesa ye kombo ya Tuzolana e Tata Kimbangu apesi yo kombo ya Ngiangalele e kombo ya Sakibanza ezali kombo ya famille na ye ya tata na ye. Voilà mutu oyo Tata Kimbangu a inspiré pona kosangisa bana bilaka. Donc bilaka oyo Tata Kimbangu apesi ntino Congo yango toza kolandela tilelo oyo potokoma na résultat final matondo mingi bilaka oyo Tata Kimbangu apesi epai na tinu tolingaki tosala mwa tozonga nsima mwa moke par rapport ya likambo oyo outi koloba ya kombo donc olingi kolakisa biso ete ntinu Tuzolana kombo na ye ezalaki Albert Tuzolana et tango bakutani na papa Simo Kimbangu nde ayebisi ye a partir ya lelo kombo na yo ezali lisusu Albert te kombo na yo ekomi Tuzolana pe apesi kombo ya Ngiangalele. Merci beaucoup batata ba mama tozali kokende na bino malembe ndenge tolobaki toyambeli bino ndeko na biso oyo tokoyambaka ye tango nyonso na plateau na biso to na chaîne na biso ya Africa 21 et na plateau na biso ya les analyses spirituelles Koko Nembumba Vala tozali kosola na ye na malembe tozali kokende na ye malembe po toyeba nini oyo ye amemeli biso na mfumo lelo pe nini oyo bango bazali kosala na kati ya etonga na bango to na kati ya mouvement na bango oyo babengi yango BBMK bana bilaka ya Vuluzi Kimbangu. Awa sikoyo tokoti na question ya mozindo
boyebisa biso la vraie vision ya BBMK ezali nini, parce que lelo BBMK ezali kokende, ezalaki une année 2 ans, ezali kokende kokonsome ba année, mais vision na bino, la vraie vision ya BBMK na mokuse ezali nini? Ah, ingeta. Donc, BBMK nanu, toza dans l'église, et là, on a fait koyeba nanu yamwana. Ezali mouvement prophétique. Parce que tant que tata kibangwa, tel misiti no konga lobi, kosa l'église. Kosa la paix motéité, kosa la paix ngunza te, kosa kola non. Donc, yo mission na yo, BBMK ezali parti politique. Ezali parti politique. Donc, ezali parti politique. Mouvement moko prophétique. Et yé vision nango eye kaka tata kibangwa tel mission pour aya ko libérer Congo mpe Afrika. Voilà mission primordiale, vision primordiale de BBMK oyo tata kimbangu. Ye moko a telemisi ntino Congo na bana bilaka po basala musala wana. Voilà. Voilà batata ba maman to koloba eloko moko par rapport ya ndenge outi koloba ete tata Simo Kimbangu a telemisi ntino Congo po ete aya ko libérer et bana ya Congo pe bana ya Afrika mobimba. Déjà en passant ezali na ndeko moko alukaki biso komona ye Jean Paul. Je crois que ndeko na biso wana asambelaka na catholique ayaki koluka biso etake bapasi sango na nzela ya tata Simo Kimbangu et a remettre biso document moko. Document wana yebisi biso ete posa na ye ezali tokomisela ye document wana na mboka ya Nkamba. Donc tozali na document wana awa tende tolingaki to lakisa bino document wana, mais je crois que émission na biso prochaine émission na biso tokosala effort po ete tolakisa document wana. Na likolo ya document wana bakomi le Congo a besoin d'un homme. Donc titre ya document wana balobi le Congo a besoin d'un homme. Et na kati kuna nde tata na biso akomaki makambo ebele, mais devoir oyo papa na biso Jean Paul soki na bosani te komona ezali Jean Paul, devoir apesaki biso ezali kaka ete document wana azali na posa ekoma na maboko ya tata Simo Kimbangu Kiangani. Je crois tokoluka ba contact ndenge ni tokoki kokitisa courrier ya document wana epai ya bandeko ya ratelki déjà na niveau ya direction générale po ete bakomisa document wana na mboka ya Nkamba pe makambo ekomami kuna biso totangi kaka na titre na yango oyo balobi le Congo a besoin d'un homme. Toyebite alingi koloba nini na kati ya mukanda wana. Voilà eloko oyo tolingaki juste tout ça la moi entre parenthèses par rapport ya ndenge koko Nembumba Vala auti koyebisa biso ete ntinu tuzolana mission na ye ezali pona ko libérer bana ya Congo pe bana ya Afrika mobimba. Et tomituni question, est-ce que mukanda oyo bapesaki biso le Congo a besoin d'un homme selon titre na yango, un homme yango nde ezali ntinu tuzolana, ou bien ezali un homme mususu biso toyebite. Mais soki tolobi tokota na ba profondeur ya ba analyse na biso, je crois que tokoyeba parce que Nzambe apesa pe biso moi ba capacité ya koyeba kosala ba recherche spirituelle pona ko détecter ba valeur spirituelle mususu oyo ezali na kati na bato. Toleki na ndeko na biso koko Nembumba Vala na ba question oyo tobongiselaki ye ndenge tolobaki toko profiter lokola tozwi ndeko koko Nembumba Vala totuna ye moi ba question oyo bato babandaki kotungisa biso pe koyebisa biso tango nyonso. Deuxième question na biso koko Nembumba Vala. Ingeta. Mikolo mileki tobandaki lisusu kolala te. Ezala na plateau na biso ya Africa 21 TV na chaîne na biso ya Africa 21 TV bobandaki ko lekatango nyonso na réseaux sociaux tinu tuzolana partout tinu tuzolana. Mais à ce dernier temps ba téléspectateurs na biso baye bakolandaka biso ba constater silence. Ezala epa ya bino bandeko ya BBMK, ezala epa ya leader na bino ntinu tuzolana. Nde motuna oyo bapesi biso to tuna bino ezali boye. Leader na bino to leader ntinu tuzolana porté disparu. Azali wapi? Pe aza koyoka na lisusu te. Likambo nini oyo ekomeli ye ou bien
nini oyo ezali kosala ete leader to ntinu tozala na amonana te? Matondo mingi biso tozolo baka kokiel omoni likambo lobi ya kitoko ndeko oyo apesi yo livre na biso ki livre toki papier que le Congo a besoin d'un leader. Omoni na Congo leader azala sote. Alors moni makambo tozoko loba oyo mais faut pas comprendre Nzambe a telemisi moto Nzambe a telemisi mwana na ye mpona kolibere Congo na Afrika. Mais makambo faut pas bazwa au sérieux. Omoni ntango tozoya na bilili boye ezaka mpona esengo boye te eza mpo bato basosola esika nini tozokokende biso. Nzambe apesi biso programme na ye. Nzambe apesi biso programme ya libération ya Congo na Afrika. Yango moni tozoko landela. Donc na minute nous sommes na toza na kati ya misala parce que Nzambe apesi biso programme. Ezali sekite. Donc ndongo soko mona biso botoza en plein travail. Yamakasi koleka oyo Nzambe apesi biso do programme ya Nzambe nyonso tu ya mobimba Nzambe apesi yango bana bilaka e bana bilaka baza na tonga oyo tobengi ntinu Congo tuzolana saki banza nyangale yango moni tozokolandela pas à pas jusqu'à la libération totale ya mboka ya Congo pe ya Afrika. Jusqu'à la libération totale ya mboka ya Congo pe ya Afrika. Et bana ya bilaka bozali à plein travail. Ce qui veut dire ce qui te comprend na motuna tuna ya nona yo na question auto uti ko tuna yo et la question était silence ya bana bilaka silence ya ntinu ntuzolana ezali ti ya misala oyo bozali kosala ou bien